bonne année na bafan nyonso Rabi Mavinga. Bonne année Panabino, bonne année notre père. Bonne année Michel Bombele, Riano Chesco, Lévi Cyril Arsène Modabi, les garçons capables. Bonne année Angèle Boïka. Bonne année Maman Miline Zemba, Motema tous Pepele Ambetolo, Maman Bibiche, Motema Fio Tuomo. Bonne année Panabino tout. Bonne année. Veut dire, les lois n'est pas ma solo, il y a enrôlement. La carte électeur, mon pas aussi la biche à mon enkela. Azoka Mabi Yabimi Boebo Yandimo Sabimandengeni. Là wabino Rabi Mavinga kende ko s'enrôler beaucoup mon andé na kende ko s'enrôler pour l'élection ezali en 2023 oyo na Afrique du Sud va voter, na France va voter, na Belgique va voter, je crois 4 ou 5 pays étrangers ba congolais ou bazan étrangers va voter ya ngonga na kendaki na s'enrôler na l'exemple ndeni nezo le kamelo kwa passe ezo salaki to kombo to s'enrôler to alaki soki 97 ceux qui basali 3 personnes machine est calée. Ce qui va faire 3 personnes, 4 machines est calée. Ils ont joué temps et puis photos en noir blanc de bandero balobaki. Kasi na au secrétaire là un message à mettre en mouké. Vous avez ngana kenda deux fois. Na ke premier jour tellement machine ezema ma vwanga et ça là qui na 6 até. Mais au Guinée président to là nana image à premier jour. Na kezo wa carte bo na zwa kité. To la oh. Même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a zali. Narobange l'autre côté. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Il est là. Mosungi nanga zali. Nana kobange l'autre côté. Atami sonanga. Ezomonate. Maboko ezosimba te. Alléluia. Eli kiananga amotema natana Yesu bilakana ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama o maloba ya suka ekoutana Yesu isungina ngaya suka ekoutana ye atandele akusala ye atandele akusala mo santo ele kezali Yesu Masia Nazareth. Oh, soki apesi na baoyo basingi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete ongongai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa nangaye o ngai na komi na suka yawe eli eli laba sabatan bona nini otikinga eli eli laba. Voilà, merci président Guintseke, merci FB International, agence à solo ou à Fiston Bastende. Merci Epanabino, merci Edith Marquis. Edith Marquis va produire bien, donc ça va teintir, et donc ça souki. Wana na gende premier jour na vu carte c'était donc machine calée ko calé na ko calé. Machine ngo na habité ah bato bazolo bakaka mais moi passe. Ce qui est vrai bah si rep so ba bi bah diminuer qui coût il y a enrôlement pour que année prochaine tous ba carte d'identité selon Jean ya Seni Otokuta Kiwana. Maintenant, j'ai pu mettre depuis Paris à la scène message, mettre qui est l'amont au président, il y a PPC. Bilakanaye, ekopolate, ekolekate, suka ekokisama. Oh, maloba ya suka. Ekosae, bondi
Melangai na occasion ya Nouvel An 2023 na souci pe bolingo oyo azalaka nango na population kinoise pe ya Funa en particulier ye nani Maître Mouké Kilanda Moko, président ya PPC, parti panafricaniste congolais, pe secrétaire général adjoint ya RDT Oyo et Kambamaka epa ya Yemei. Excellence Sylvain Moutombo Aigle. Maître Mouké Oyo azana tournée européenne à Tombelibino Mobu Moulamu. Chers cadres, hauts cadres, militants du Rassemblement des démocrates tshisekedi et du Parti panafricaniste congolais. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'année. Je viens par ce message présenter mes sincères vœux de bonheur, de réussite et de santé. Et à cette occasion, je profite aussi pour demander à tous les électeurs, à toute la population quinoise, en particulier la population de Funa, d'aller s'enrôler massivement pour préparer les élections du mois de décembre de cette année. Je viens par ce message aussi demander à ma base que dans quelques heures, dans quelques jours, je viendrai me faire enrôler avec l'accompagnement de toute la base. Je vous remercie. Président ya PPC, papa social, Maître Mouké Kilanda Moko, ndenge alobaka nouveau vent, alobi azokata mission akenelaki na Europe, pona koya ko répondre na ba droit civil na ye, tope ko s'enrôler na Kinshasa, elongo na base na ye ya Funa, yokelanga eloko oyo. Ndeko na ngai ya RDT, ma camarade nyonso ya PPC, la tombeli bino mbula elamu. Na message oyo na yeko tombela bino mbula elamu na profiter pe na senga na population quinoise, na ba militants ya RDT, na ba militants ya PPC, particulièrement na ba militants ya base na ngai ya Funa. Bokende pour s'enrôler ebele pour topesa tata mokonzi oyo touti kopona comme candidat na zona premier congrès outi koleka lokola topesa ye majorité na ba élection oyo ezali koya. Ngai moko ndeko wabino na ba air na ba jour ezali koya nazo kitamboka pona ya bo accompagner ngai tokende kosala enrôlement na biso elongo. Merci mingi na tombeli bino mbula elamu. Merci. Azaka Kasima ya chef de l'État Fachi Beton pona ko renouveler mandat na ye na ba élection présidentielle ya 2023 pe ko pesa ye majorité na Assemblée nationale. Ndenge balobaka, le pouvoir au peuple pour le peuple. Mais Maître Mouké alobi, le Congo aux Congolais pour les Congolais. Mayele, hein? PPC, nouveau vent. Mo pepe ya sik. Bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. Oh maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na ngai ya suka. Voilà, merci. Wana ezali message ya Maître Mouké depuis Paris. Je pense que vous l'avez dit, bana PPC, bana RDT, bossa nenge président lobby et ça bien. Naki kokende le lendemain na JP carte et cette fois-ci vous les avez bêta. To koti kout na salle moko ya salle de classe moko poto zo kaka carte. Bana notre père na esibino bana ba fana rabi ma finga na esibino ane o no ba ki no sela na émission ya bien. Mais bota nenga bino na kendo zo carte. Jusque là donc naza éligible. Congo Congolais naza éligible na zoi carte na ko postuler pe na postuler pe na bimi pe o bino président to député ça fait bien to la nande na kendo zoi carte. Hola
embonge na simba kaka kondima nayebi lisungi ya moto eza nde vanité ata eumeli nazozela tunanga mpo nayebi epai na Yesu nde lobiko na ngai ezali pinzoli na ngai un jour akopangusango loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akokausango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai kombo na Yesu nde lobiko na ngai aye aye nakotika yo te musika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana sosoe na manyeli ya mvula nabata mawa pie naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo yaya nakotika te nakotika yo te musika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana sosoe na manyeli ya mvula nabata mawa pie naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo yaya nanga nakotika te Mungu na aya kokabulanga na Yesu nakolinga te moto moko aya kopekisanga na salela Yesu esengo na ngai eza na Yesu makasi na ngai eza na ye elikya na ngai eza na yo sekure na ngai oh assurance na ngai oh maya bomoye nyonso na ngai Yesu oh ata bapasi na minyoko ngai nakotika yo te ata kozanga na maladi ngai natingami na yo kino suka esengo na ngai eza na yo makasi na ngai eza na yo sekure na ngai eza na yo oh elikya na ngai oh assurance na ngai oh maya bomoye nyonso na ngai Yesu
Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a pas allé. N'arbangue l'autre côté. Alléluia. Oh, mon Seigneur, il est là. Mosungi Nangazali. Merci. Je pense que Bolandi, on a une carte de éligible. On a voté, on a voté, on a postulé. Il s'allie bien. Merci, président Guy Tseke. Merci, maman Edith Marquis. Merci, maman Nathalie Bassende. Motema Fiston Bassende. Merci, pasteur Kosilandou. On a l'examen de l'Union Awa. Vote ça, pardon, vote ça, enrôlement, tout ça, ma bongo. Les machines, oh, ils ont 3 personnes après, et calé. Ceux qui sont 4 personnes, machine est calée. Et il faut recharger en gros bandeli sur le pelissa et ça la passe. Mais peut-être pourquoi n'engwana me baba va sali bongo pour que tant que l'année prochaine à identification, tous les carte d'identité et diminuer coût d'enrôlement. Merci d'avoir sur le Arabi Mavinga. Merci d'avoir sur la vidéo aussi. Tout le monde a aimé pour le commentaire. Merci Nabino Nabaki, année 2023 bandi. Nazé Gotuna Bobenganga, Bokomiranga, Bobisanga, genre nini émission au Bolingaka. Ba mini documentaire, ba découverte, émission na ba musicien, émission ba sala nzambe, to ba émission o ba prière, bolinga ba émission ni lobanga na sala selon bino et ça moi bien. Numéro na ngeza affiché bobengi na sola bino, boyesinga o bolinga na sala on pona bino. Merci président Gintseke. Merci na bande gonyo so kutemba sima numéro ya sika Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bisou Kotozane. Maringa Septandé. Maringa Septandé, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septandé, FB International. Nakasavubu, elle dit que c'est Nakasavubu. Ça va sauter na Nakasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International, FB International, Souka, FB International, Danger, FB International, Adega, FB International, Masolo. Balobi Kunande Masolo Yakati, Mosusu, Olela, mais FB International, Yangoni Masolo. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Papa sinanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonganga te mipepe mbonge na simba kaka kondima na yebi lisungia moto ezande vanite ata eumeli na zozela tunanga pona yebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye ezali Pinzoli nanga un jour akopangu sango loboko na
na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akokausango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai kombo na Yesu nde lobiko na ngai aye aye nakotika yo te musika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana soso na malili ya mvula nabata mawa pie naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo nakotika te nakotika yo te musika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana soso na malili ya mvula nabata mawa pie naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo yaya nanga nakotika te Mungu na aya kokabulanga na Yesu nakolinga te moto moko aya kopekisanga na salela Yesu esengo na ngai eza na Yesu makasi na ngai eza na ye elikya na ngai eza na ye sekure na ngai oh assurance na ngai oh maya bomoye nyonso na ngai Yesu oh ata bapasi na minyoko ngai nakotika yo te ata kozanga na maladi ngai natingami na yo kino suka esengo na ngai eza na yo makasi na ngai eza na yo sekure na ngai eza na yo oh elikya na ngai oh assurance na ngai oh maya bomoye nyonso na ngai Yesu Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Gloire au Seigneur.
Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur Nazali Narobange le côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi na ngazali